Mwana mobali yo tina nini solo na mituni ya kolona baki miso na se kaka pamba perazwie kaka pamba le mananga yo frontise na vangiye na lembi kokumba kuruze na yoho frontis na te bakima wango par rapport à travail kokima kututi okoti obimi ngana kima te naza. Merci à l'internet de la 3W Congo Suisse TV encore une fois. Merci pour votre confiance et fidélité d'être resté toujours branché sur la 3W Congo Suisse TV. En tout cas, un grand merci à ceux-là qui me soutiennent de partout. Batunanga Nazarana Chine, Batunanga Nazarana Paris, les Nazarana Gelor Mandana full boss ya Normandie, les Nazarana Sabo Esda représentant légal de tous les Africains par respect. Maman Micheline Ngindala, maman, merci. Non, surtout, premièrement, je dirais un grand merci à mon boss de tous les patrons. Et c'est le patron qui a stabilisé ma cambo. Chaque mois, il y a plateau. Chaque mois, il y a 25 travailleurs. En tout cas, merci surtout la mère Micha, la patronne de toutes les mamans. Merci, Nayo. Moi, maître John de Suzerland. Un grand merci, on est là. En tout cas, sans plus tarder, tout le monde Wengel Paris. Wengel Paris, affaire à Gimbombi, babeti ba concert, basale mon parcours na bango, moi ba tourner ba betaki na ndenge Angola, mais subitement les lona okanga l'un des artistes, l'un des musiciens au sein de Musique à Paris, quand il y a un studio malgré qu'il était filmé mais na côté tellement presque à notre autorité nango, vous voyez dans les Romakos. Il est là avec nous en tout cas, nous allons essayer de décortiquer ensemble donc faut savoir Bami Balé. Mais il y a l'un qui est derrière la caméra. Longtemps, vous allez toujours rester branché sur la 3W Congo Suisse TV. En tout cas, vous avez aimé ce beau cadre. En tout cas, c'est grâce à les patrons. C'est qui les patrons? Donc les patrons Zizi. Donc cette belle cadre. En tout cas, Casa Zimba. Studio moi de facilité. Mission bado qui manangola va salara banzembo. N'a plus moi facilité. Non, bon, ça n'a été Mangenza Malili, ya Lubango Mangenza. Bon séjour en Chine. Junior en soin, en soin. Bon séjour en Chine toujours. Bon, ça n'était Pichuka la Mokassin. Bien représentant légal, Pichuka la Mokassin. Pona. Somba pour tout ça. Toujours, c'est la nez, tout sur là qui Mangenza Malili, ya Lubango. Ibrahim Kashita. Représentant légal, charge provinciale, mauvais, Mbutambu ni Bakoko ya Lunda, Nzambe ya pétrole, bon séjour, na nenge ya London City Capital Lucia, la Lola na Lola, Roi Makos. Merci les grands journalistes Kabala. Yoebi. Donc, na surpris quoi, na studio, na envie m'saba titre, tout le monde au côté, Talara Presse, Valero Bola na on a monde, donc, Mtorobo Yazati. Est-ce que les lots Roma Costo le parcours na eu la première fois tous les lots dans émission na biso na plateau na biso émission sur décollage au batutu ya poto ya Londres par-ci par-là batunanga tout balinga raloa ba Frank Mobilangila papa français na bosonité kadi mamoté manana meta bébé gift patron merci surtout à Pichukala Mokassin à Claudia Longo papa na Emmanuel les Zanotti, Coco Chanel et pourquoi pas Erickson. Tout le parcours dans le Romakos avant El Paris Malamoko. Bon parcours à Moulay, tout les gars n'avaient pas Feli, tout les gars pas Roma Taba, tout les gars pas fondé Mananga, tout les gars na royaume mais en mouvement nanga. Ti est au salaki El Paris sur le terrain et na kati Luanda faire Gimbombi les je salue na musika les grands leaders à Chicha Belesi donc départ né salagi moi quelques éléments pe bazonga kin ne mouvement tikala e bon esinga vraiment tout soudé mouvement tout cha force dans mouvement tout ça hommage à grand prêtre Ouzaya Chichi côté ça tout marqué babi ne tout marqué babi ba Didier Balabala je salue le directeur Didier Balabala grand prêtre donc côté à découvrir babiso to beti ba Michel Mbongo ne e ko sala ke
après masolo wana totiaka mpe poa totiaka poa na El Paris na cadre ya cour des grands mais royaume mpe eza tellement bakuta yenga na projet ezalaki projet ekotikala ekozala inachevé te nde tozocontinue idéologie mpo bafane ya royaume mpe bazali nde bafane wana mpe fo kokomisa yango na posa na bango. Est-ce que lelo par rapport ya parcours na yo CV na yo bato baluka trop le temps kokota na Wengel Paris pendant des années et yo opportunité on kokota na Wengel Paris et pourquoi pas au maintenir ko garder patience nenge ba oxygène ba garder ba patience nenge ba wangi je ne sais pas soit regarder toujours patience tilelo malamongo subitement vite fait mango le souci ka disque malamongo studio te omoninga na makolongulu omoninga vraiment na makolongulu donc bakuta idéologie El Paris Tibaya bakutanga na travailler mamba studio bon étant que cours des grands tel les rois soleil donc sans quoi donc tokotika mouvement bongote il faut to kenai poto épauler mouvement pour grand mouvement ya neti ba move simanda côté ya simanda une capacité na oyi pour épauler El Paris. Bon ko épauler au moins coup de pouce nanga eza coup de pouce et apportera toujours un plus pour wana ba marque déposée et wana wenge eza ba marque oyo ezala déjà avant biso to sa banzela bon tokotika grand mouvement bongote po ba élément bazonga guerrier musu bazonga gisweli wa ba guerrier mususu neta baninga Luanda po ba El Paris ba chanter rebelle ba kima move wana oui kima ngo susu ba kumira ngo za nini ngana ebiti soneti yo kimelni te ba kima ngo par rapport à travail ko kima ko tuté au côté bi ngana kima te naza na tsaka po toujours na tsaka coup de pouce na toujours na El Paris olongwa déjà le ba vérité ça la sincère papa bakutanga na projet kolonga c'est trop dire bakutanga na projet po tilelo to solana didegi balabala directeur à El Paris tilelo to kolo mouvement mari pour la relation ni bo garder na minute bo relation to ebige grand prêtre Raoya kalata uzana Luanda donc ba fan tu ya El Paris à Luanda ba boza déjà au sepela po achicha leader na bango balingaka leader combattant donc kalata uzana Luanda ba uzala au sepela donc wana ya ba clan omoni ba clan ela ba idéologie moko boye esila ati c'est pour ça non bana potone lo mo bo photo kita tout sur la déjà ba capital aussi la lola na lola ba yannick mavongo na kata casquelle wana salon yannick mavongo derrière la banque BFA merci surtout à celui qu'on appelle le trésor ilunga motema ya Elodie Bagouma donc la maman merci surtout à Kevin Miradi surtout à celui qu'on appelle Bellamy Ilunga mo mo mapata mayindi matibozito na motema nanga yaka koningisa yango Serge Botou tango zalaki pene nanga bote kitoko ya bomoi mozalaki kongenge lokolo kena nayo nakoma moto na molangwa zonga ya fungola lizibeli likangi yanga motema kati na chagrin hawa ya baikozonga yanga na bandise na mawa polobi moi moko ngala kasi yangai motema esila kolimwa ekomata lisusu na nzanga te. Merci Mangenza Malili Alobango. Donc merci surtout à celui qu'on appelle Kadi Kadima Dimel Kara Kadi Kadima Motema Nana Meta Pichuka la Mokassin Junior Soye bon séjour en Chine Mado Madova Babi les coachs toujours en Chine wana Bisala Sala Luka merci à mon vieux Sami Quentro Chango toujours Bende les Likolo merci surtout Ibrahim Kachite Mifi Kembi Philippe Sunda bravo mon Nzambe de Luanda. Est-ce que Kokima est portarani na misi Kokima par rapport à est-ce qu'il y a une formation na yo to koki te ba El Paris za mouvement moso il faut en savoir ba kima ngo par rapport pour ba éviter son travail te au moni ba El Paris za ba formation ba Victoria
so eboyemba na ba octave wana te okoka te oya ndeni siko biso ti toya po za baza ba idole na biso do neti nga idole na nga c'est Kesten yango mona ba école yango do toza na ba école wana tona ba école tona ba lien so na lien te okima mais caché non ndeni yo il faut que do faut le mouvement bo mona blam de okoti po vanda pena o vando yemba ya blague te faut ça le sur la disque boy est-ce qu'on dit mi va déplique baza wana ba goga no wata o ça va miange bien bon Fabregas maestro za wana d'ici là au bois les rois de la forêt sous en plein studio faire rigola donc d'ici là déjà première saison bima papa chéri balle de match za wana kala pe unité azo bois ka déjà yo pena na kati wana yo wana ba kombo yo ki wana yo mondo yo ki ba kombo wana o dembela vos espaces to o sala ti ko sala bona banangola teza o dembela te za ka ba kombo no yo ki za ba kombo eti ba kombo ba Moïse bala ba grand prophète mais lelo ba prophète musuba bima do pona ko banga pona kima za pona kima te de zagi koto na padaria ezali padaria za boulangerie poto na ngola padaria za comme boulangerie ba sala payi na bango ba oteka ka bana ba clientèle na bango boulangerie donc beaucoup de 1000 boulangeries à venir moko ça et l'autre boulot na yonde boulot à partir boulot ne comprendre que ba tu vas comprendre oh mais neni pour ba fan ba déjà na la dena bandimi ne wa no a chicha lo ba bandimi el Paris skoyo ba prince na ba princesse à royaume bazala no wa kala mingi te mbala moko mina bandimi te ba na ko lo bandingi ni ba prince na ba princesse donc bazali ti mouvement ya ti el Paris ya nga na la diana ba fan na zala bakutanga na projet ko tika la inachevé te projet esilara donc omoni ba Victoria ba el Paris eza ba mouvoyo batu balongwa te so tali belé to na ba koko lwende to na ba makabe y compris même maître wangi you vous comprenez donc te tolongwe na yete yepe azana ba projet na yi mais tellement na disque ne pas bon azana disque na yi mais tellement eza makambo ya el Paris asani na élément uta na el Paris ayaka ataka puis ataka coup de pouce ayape na mouvement parce que dans tout ça qui est derrière le Ramakos dans tout ça et puis na mona bi makolongolo mesdames et messieurs musique congolaise on ne sait pas. Et tout le temps, du jour au jour, Maramoto Monara Kala, et comme M. Gozonga. L'artiste a mis la condition, Atambola Libanda Makolongolo. Depuis ça, la disque, depuis il y a un studio. Donc, monsieur, à la tasse, ça pas tout est. Donc, si on a balabala, nous allons vous montrer comment est-ce que, à vivre dans Makolongolo, on ne sait pas, sur la condition spirituelle de ton papa tout le bien marambo yo tambola libanda makolongulu na balabala bana mige balanda yo libombe nge banda toni te omoni marambo yo nous les saints idéologie ma trop vous avez idéologie to qui c'est expliquer ba tu va très bien te idéologie qui c'est idéologie eza idéologie recommandation eza spirituelle to ba folo to singo tamola bon biso to ba vutuka netinga na vutuka donc naza vutuka biso to prier aboye makolongulu na prier nanga c'est normal donc eza marambo donc artiste fa revara idéologie oyo la ba fan nini idéologie ni no nango pour marambo la ebele vous comprenez donc ena monoko musu akoya la isi jipa munene ndezala na boye boti biso to na ndenge moko ya to na marque na biso. L'idéologie est portée dans la musique. Est-ce que n'habité par rapport à génération et vous détruit génération et BBC génération, tu sais que c'est un plus en génération. Bon, quand tu es dans la studio en Kolongolo, quand tu es dans balabala, autant Kolongolo. Bon, ils ont ma cambo, mais naïf ça va faire nanga. À bientôt. Bon, na omo banga opé ça va titre phare à disque. Namo banga opé ça va titre phare à disque pour opé sa vitesse. Bah tu allez qui non vitesse opé ça donc namo banga ça va titre. De base c'est la jour plan na bango ebima.
nde bamona titre nde topesa na titre G comme ça ba otia GDG bayibi GDG otia la boye donc système de G bayibi mais ils a rien pour titre ça la disque bêta il faut ba composer il faut ba oyemba il faut za logo ki ngodi donc biso tozanango. Merci très gentil, dames et messieurs, on est là, nous chutons déjà. Un grand merci à celui qu'on appelle de tous les temps Trésor Ilonga. Merci à Sabout en fond, mon flat, moi, on a le banc, on a rien à dire. Merci à Ibrahim Kachita, charge provinciale, mauvais charge provinciale. Merci surtout à la patronne Amifike Minanenga le banc, moi aussi, à Pembe. Merci à Mangenza Motema, à Pati Mangenge, la maman. Pati Mangenge, la maman toujours bambo te belé pas aux ali. Merci Yannick Mavon, Yannick Fabrice côté la ingénieur Yama Yason Angol. Bato wakenda raté que ko sala so neni go lambate ba ingénieur nanga ça la fierté bato ba démontrer capacité crânienne na bango. Merci et surtout à Fabrice côté là. Merci à Cédric Teka nenga mai wana na bigi mikolo aux États-Unis. Merci na yo gelor manana full boss ya Normandie. Est-ce que ba chanson éducatif pesali na katal bon mon et surtout à la génération artiste nini ils sont tout au besoin de questions moi on a tout nayo et qui m'a téléphone tout non après on répond des bisous en génération. Bon génération c'est trop dire pour dire tu suis gabatel internet na bato basana naku biso to sala kopango bato sala domaine ngo balinga ba éclaircir bango ba yeba ozana génération nini tozana génération nazana génération lelo na lelo 15e génération bon biso to wela te bango ne baluka batsanga côté balunga batsanga balinga batcha yo miyeli mbala mobo il faut y ba génération zaleli génération kota pito pale yango to kota pito pale bon to ebite tant soto lo ba 6e to 5e to 7e yango siko na biso to na génération lelo biso te bozana banani nga na génération lelo donc na lelo so lelo on a 15e pour na première deuxième troisième quatrième cinquième so yo micha 6e to 7e. Bon, mingi biso to na mingi na 3 mingi te to sur la nayo ozana 15e génération so changa na 6 oche non non ocha te yo mo micha par rapport à ba capacité na yo non ocha ndeng bon na siki donc grand journaliste bon na 5e génération yo na 5e génération ouais na côté kuna yo ngo changa na lobi est-ce que ba devant 5e génération naza kati na bango kati ba nani naza kati na bango so do na 5e mwana za so tenga no bato yebi ba pignon d'attaque ya 5e génération ba nani bon ngam na yebi bango te mais na kati wana na 5e génération na yo ga no beti na yo na wenge o sali même pas 2 ans 3 ans te ba wangi ba sala ba 15 ans ba 20 ans to CV na mbala mo bolongo maman peut bani ba bud par rapport à alors bangana na 5e mais batwana ya 5e vraiment na ebiti donc ngana 5e génération yo première disque sala yango mbala mo na première disque mikoti o chata yo na bébé buchute po bébé buchute pa yeba déjà ko banana ya na problème te ko ba evre nimte comme evre de tombola mutu et même ba critère nini sali yo kota na 5e génération c'est ce qui bat tele internet yango ba critère les travail biso tangi ba descendre ba travail mo se bimi mais travail ba yo kango déjà ngana na ba fan so mo na muta ko na ba fan travail na bimi boete mais en coulisses déjà ba ebi non c'est un guerrier le roi Macox et puis wa teti donc na bimisi ba leader na bota ba leader mususu mo na ba rené na ba palanka na ba par-ci par là ba uta na mouvement ba uta na royaume c'est leader nini bimisa ba tele internet à moi vérité trop internet comme se release leader nini bimisa o yiba na londa par-ci par là ngana ebiso tangi na oloba ni tinani bon ngana ko tanga te mais c'est ko sala leader te c'est uti ko ngwati ayebi papa ngolo bongo ko tsena makamudi ya prêtre comment tu as prêtre bazara comment tu as prêtre aza prêtre kama kama ngela ndagaeti ya la na makambo leader nini yobimisa papa na biyo za teti na biyo bata el pari bozara matoti leader nini oyo bimisa papa yo moko tozana na studio na album esilité
kosilisa album disque là attend ba disque là ba 20 ba disque mso ele ba 20 ans ba disque mso ba 15 ba disque mso ba 8 on peut se battre mbongo boka bango Malika Kisaku na Mika Kisaku. Malika Kisaku c'est la reine de l'Italie, Mika Kisaku c'est la reine à Lyon. Bazara mibale botala yo leader nini we bimisa papa. C'est normal. Sur le roi de la forêt, Igolo Bangoza fier na banana. C'est normal. Attends, comment on va normal la fierté na. Si yo banana yo bimisa na musique, on a ningi Angola, et tanga ninga royaume net nani. Oyebi ve Samaton. Samaton oyebi. Samaton oyebi. Oyebi. Ya Jikabwe. Abeta na royaume. Abete pa na ngati. Abeta teleba ngam na bimisa ye. Merci Samaton, mutabimisa roi makos yeyo formateur na yo. Aza conscient. Abeta beta bandule po arene na Luanda c'est moi. Yom de former. Na formaté ma bima na mouvement. Formation c'est trop dire. Pour encadrer. Tito beta to répéter pas beta tiroba na encadrer. Na encadrer na mouvement. Fais ça maintenant dans encadrer la pression pese mbote. Na pesi bango tout bambote. À part ça maintenant. Bon, au moins les émissions non monsieur apena na nitena tanga bon. Merci, on passe en tout cas. Nous sommes derrière les temps. Merci surtout à mes fans et de tous les temps. Babi Cédric Teka. Cédric Teka, la voix Yannick Mavou, Jires Maïsa. Merci surtout à Fabrice Boka. Fabrice Boka, mon ami de tous les temps, Strata Lunda. Bon séjour dans la professionnelle. Double Océan, FMI, Vincent Gomez, Banque Mondiale, Moutema Yatina Gomez. Merci Nayo. Nabosani souhaité Pichukala Mokassin, Pichukala Mokassin, Pichukala. Maestro roi Nabango. Salamelo au moins roi Pelé Amela Campé. Ata Zulu 21. Animanze mona trop. Est-ce que na le plan mo pour na banana El Paris. Est-ce que na le plan mo ya mouvement pour comprendre que merci salam vous en dérange pas. Mais on a un bêtise bêtise c'est vraiment banze mo on de limite ata sincère bioté ata za na bêtise sur na ministre des abou premier année sincère mutu yemo na zala sincère bon est-ce que yebiki wazana bato yebiki basala banze ma bêtise basa te bazali ba mi yebipe neti nani c'est inutile c'est inutile c'est toute cette histoire yembela bana pote balinga ko yemba ba capital ciel lolo na lolo bali ton signe formidable baza wana na Paris de tous les temps babi Cédric TGV na kata Paris wana yembela biso kaka le roi sali royaume na bokasia nzambe botika kotia bakale toboyi polémique awele examen la nane na okende ozo sa bango papa batuno format obia sogi nani ndami kilolobi wana awele examen kena déjà awele premier le roi sali royaume na bokasia nzambe botika kotia bakale toboyi polémique awele premier est-ce que ça l'examen nani bengi yango est-ce que le roi corrige yango awele présent tu as oublié le passé biso c'est na royaume toza danger toi danger quoi. Merci, très gentil, mesdames et messieurs. Nous citons déjà donc de bonnes choses de dire. On est là, donc nous allons voir toujours. On est là. D'ici là, vous aurez la continuité de cette émission. Donc désormais, Makamezo Yababi, votre émission réflexion. Émission les alara pour la capacité carnelle pour la archive bakundulu. Il y a histoire na biso ya Congo RDC en tout cas. Il y a histoire, il y a musique, donc socio-culturellement tout au dans la réflexion en tout cas. Sur un tout bongo. Il y aura tout sur là. Déjà désormais vous allez voir la pub et Banada ou les gars déjà dans net. Merci à Maître John de Switzerland, patron. Il y a le patron de Tchaba, antenne, chaîne, tina Rwanda, tina Burundi. Maître John de Switzerland, patron, les seuls patron, adoya au plateau, à ba caméra. Merci en tout cas à mère Misha, la patronne. Merci na maman. Remerciement à Batunayo, vous allez contribuer, Batino, on va pas rappeler. Batu bachio mon kota studio batu batingi batu bakabelo banzembo batu bakomeli komela en tout cas tala bango
on va monter ça là bien surtout plus ça bien na ba na format bolo na palanga bon na pesi bango ba mbote na pesi bango ba mbote belé o to aibiki a bénéficier epananga na ba oyo ba salaki ba comment ba parolier ba tout ba contribuer na contribution na bango epananga do baza ba cher baza ba être cher excuse pour na okindi na opesa pe numéro pour na robosana quoi donc toi na Angola plus 244 code Angola au beti 949 054 73 00 244 plus 00 244 949 054 73 na suka. Donc na pesi bango bambote belé, na pesi boss Matano Gendelo, na pesi bambote belé, papa Etienne Tafu, Bruno Sébastien Daniel, Sabuta Mfumu ebela bambote, na pesi Mbutamuni bankoko ya Lunda ebela bambote kwa Pichukala Mokassin Pichukala Mokassin de yo na bosani te tala kaka FMI double océan Vincent Gomez Capital Luciala lola quoi donc mangenza malila lubango motema pati manyenye boss Ibrahim Kashita motema Mifi Kembi na pesi ser na bibi Mike Bravo motema maître Bernard Nabakin na pesi famille nga tout Don Jibril Maba bourgeois à partir à Paris wana Dijon na pesi Alibola mokonza Dijon donc motema maman Solange sans oublier le boss Nixon na Luanda donc salon baroko na ojaenda to bosanité toujours travailler to apena pas viscose kinchwamina chaque dimanche royaume eza na coulisse na ojaenda do tellement na netu donc naza ba descendant oya ojaenda ndimela ne batu akabola ke ba palanka ne bakabola ba banda nga vraiment ojaenda eza banda nanga do na pesi tous les boss tous les vrais chéris tous les fans tous les princes tous les princesses tous les musicana tout prince tout à royaume na princesse tout à royaume bamote belé quoi sans oublier Viscose Kinchwamina donc chaque dimanche tous allez pas Viscose. Merci donc très gentil nous chutons déjà on est là donc nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Merci à Dab Wangio de tous les temps donc exaucé ma papa derrière la caméra donc merci à frère Kiala donc d'ici là vous aurez déjà une nouvelle truc là donc merci surtout à Eli Solo, je l'ai dit Eli Solo donc le seul artiste soliste donc en tout cas merci à toi Eli Solo donc déjà là vous aurez petit truc là moi single monte au bétabna qui toque en tout cas vous allez toujours connecter Eli Solo en tout cas il est là na loin na donc connecté bongo bureau est déjà derrière la banque BFA chez Yannick Mafung en tout cas Eli Solo merci à toi donc d'ici là déjà vous aurez une exclusivité déjà au studio avec Eli Solo merci surtout à mon équipe Gisela donc merci à Exaucé ma papa Gibson Kiala Glady mon ami de tous les temps Israël K mon avis dans Charlie K merci surtout donc retrouvons-nous prochainement sur la www Congo Suisse TV ma papa tous les gars.